Aza mukolo matadien. C'est le yo âge c'est le qui c'est le yo ménopause. So tali c'est le bien chaque fois meli au mona ke vie même ba kolo bo akotambola souste. Au mona. Et puis Chiki tu as vu que tu as benga kia kabelo $100 le roi ya mbote yango silikeli. Papa ngana ko za numéro moi on a en plus moi na sala ya chomba touche ngaza na Android. Ah, vous comprenez? Tu as iPhone 13. Papa nazo expliquer yo wana petit na biso petosani na matadi. Ndako na bango minicho linge koya ndako na bango eza prix na mabele. Eza chambre salon na campagne mais ndako na bango etengami elinge koya. Chiki to za petit na biso mais petit wana za na respecter. Vous mona petit na ngai. Petit wana na orchestre na biso ya kala na matadi. Petit wana azaki na ndikila akili bwa munene. Petit wana bakangaki kindoki. Ebi bakangaki kindoki. Mwa bantu bengaki na kaba bantu bengaki na tango ayaki na orchestre ne wana yaki wana. Wana ezala si je me trompe pas ezala bon na bosani da petit wana azaki libu munene. Petit wana bomba libu munene wana na chafu. Après mais na olukela ata moins de $100 à son bâtiment. Akecha ndako na bango crepsage na matadi eza brire mabele ndako na bango linge kweya. Okena mambo ebele mais bato belé lelo ba oketirki na sima na biso to lobela ngoto to beta 2 semaines muto akima azate. Soleil foutier. Le ben na soleil. Jo msusu nani. Oh nani. Oh ya mwindo wana nani. Abaramo. Abaramo yoko to sila. Osila tongo donc bana poto ngana Fabrice Matadi na pesi bato tumbote. Hein donc oh esala ki pasi. Alim ce chafu wana muto asalele yango masa na salele mélange ya chafu petona baya. En plus près de pantalon petona la terre na vie na ye ya jean. Masa na muto apesi na pesi mbote je de chumbu na matadi. Ye muto apesa petona shikito petona agili bumunene agina ndikila. Ape na succès te nzembo na bimisi ona na moni nzembo moko boye. Soki likolo moi si moi matidi kwa muto ba filmer na téléphone. Parce que petona faut aluka batu ba soutenir ye. Afinga nde batu te faut luka batu ba soutenir mwana wana petit wana aza ayembaka moi bien mais eloko zo bo meteti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci chers amis fidèles internautes, plein de nombreux vous nous suivez. C'est Concept TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine. Couleur, je suis avec Alex Ngandoumouna Moulouba, les Benjamin de la presse, mon abamama. Vous partagez vidéo, vous abonnez massivement. Vos commentaires, on toujours force. Il y a Kossel Boulot, un grand merci dans l'autisme design derrière la caméra. Merci à maman, fille, maman, Masolo. Il y a Papa Audace Milan, Patrick qui faisait courant à Chine, Gombe, na Gombe, Guy Basket, Nzamba des continents. Jamais raté. Un grand merci le sous Olivier Nzingiti, les pauvres de la ville. Pourquoi pas mon président Fleuron, puis il y a papa na Flercy, puis il y a Fondation FOF. Mais je pense que la bataille pour comprendre que je suis avec Fabrice Matadi, Moulobelia, Elrais Matadi, tout sur le nom vraiment Fabrice Matadi. Alors l'autisme malade design Fongolanga. Là, sur le déjà Fabrice Matadi. Bonjour, bon week-end. Bon week-end, Alexis. Bon week-end, mon frère. Il y a propre, il y a Pembe, il y a Kitoko, il y a Bogar, il y a Bazouak. Donc, bon week-end sur la bâtiment, sur Bazotalanga partout dans le monde. Bon week-end à mon patron El Ras, qui est des self-made men de la musique africaine, les plus beaux de sa génération. Donc, on appelle sur mot tes patrons El Ras Matadien. Voilà, bonne santé. Oui, santé, on espère à merveille. Je suis à Raflora déjà, donc espère à merveille. Non, je suis à Raflora, Bilambe, Kosarate. Yo, si on a déjà velours na Tchango, velours na Tchango, ils ont raté. Elle a un bureau dans la ville. Ils ont une chemise, ils ont un boulot. Ils ont Raflora, papa chéri, Jibem Piana, Ebi Marambo, ils viennent à Serge Makima Kitoche depuis Paris, Ebi à l'attaque à Raflora. Donc même ceux qui Jiba Bimer, petit, tu es intelligent. Parce que ils ont designé. Comprends? Donc, Raflora, il y a velours. Il faut que la bande de la pote, il faut que la bande de la louf, il de l'homme mélique. Boni basango Elrais Matadi ma mikolo pe bosalimo limwa banda bo misala biso ba isolé biloko suka Elrais Matadi sali golala qu'est-ce qui ne va pas? Elrais Matadi a l'alité. Hier depuis abanda makambo na depuis to banda na paradoxe. Tant que le pas de la forêt, tant que ndai wa côté moko depuis to sala paradoxe. Elrais non na sala clip en plus premier clip na ya sala ngona Dubaï. Deuxième Tanzanie Kenya, troisième Canada. Akenda na VDF de fa wa sala sko ye azinga sala mamna kimia en plus ça un producteur ça dit tous sous ordre ya producteur tous na mon producteur azolo ba to sa mbangu te donc minicho yo to travailler tous en studio
tozo travailler malembe toza pressé te to bimiselo mo mbangu lokola nguba elle reste alona nguba te alona ba soka bimiselo ko fo etikala bref année depuis abimisa nzembo na biso melarme omoni makambo sali ke bomba no li solo pesa biso no information donc ebelo lukanga pe na yanga pe na linga vraiment donc toza na studio tozo travailler parce que ça premier album ya elle reste matadien premier album na mutu nyonso aza na posa babu akaye bayemba ye ndenge to bazoyemba ba oseya dia yo liboso na omai sima no mai oseya dia lo puissance abenganga na plus de 143 bon week-end ya Willy Mouchen code mondial le véritable code de mon pays ya Bruno Lobika mbongo propre 89 86 99 573 wana vraiment okozwa bakobwaka yo bakoyemba yo kozwa ba information ya El Ras Matadien to bobenganga na numéro wana. Voilà. Alors, côté là déjà, le programme va répéter, on peut dire par rapport à la place Bozalaki, en place, ma place, on a besoin de souster. Place comme le siège à répétition. Donc, place Bozalaki na Côte d'Ivoire, bon, ils ont grand frère moi Mutema Wabe, vu que biso ba petit naé, tous en a succès dans Mboka o grand frère moi Mutema Wabe, ayaki a triqué biso. Bon, tu comprends que tu tigues les places, tu sala bien maroso en Haïti, tu tigues les places, mais minute tu dois répéter à coulisses parce que tu as la préparation de voyage. Omoni elle reste un garçon oyo la génération naé tango longue place à salaki à sala orchestre un mois ya pamba tokenda Tanzanie tokenda Kenya tokenda Turquie tokenda mambwebele mais batu belé lelo ba ok Turquie na sima na biso to lobela ngoto to beta 2 semaines muto akima azate muto akima azate amoni otumbola nga makasi ke to solo la muto akima na ye azate donc elle reste sala ba makambo na ye bazala pena pio Basala Pio, mon frère, bientôt là, tu vas comprendre ma ramine risque matériel sur l'Ingassan en Boka. Tu as Benicio, tu as Bandal, tu as Bandal na Molar. Donc c'est-à-dire samedi à l'heure à 13h, tu as répété na Awar. Et ça coulisse, et c'est un cas toi propre bakota, ça aux salito au côté et ça coulisse. Donc toi bien, bayaka na bango le cola de Rico Dimba, le cola de Jonathan Kiala, bayaka na bango. Donc tu as bien ciblé déjà le samedi. À part samedi, tu répéteras mardi, na jeudi. Samedi, oyo zalaka coulisse moko, moi normal kara, ba patron bayaka. Net yo ngo lati propre ba Philippe là iboye, okoya na yo et ça la bien. Vraiment tout ça bongo na awar na kimbondo na bandal. Potigeli ya fali pour pas charge. Elle reste matadiens à la leki à ba soleil. On dit ma génération. Oh, ma génération mon te abaramba mukolo. Moi te fin ndenge lequel bango na poto mo bala bala. Oh, ris matadiens za jeune, za bogara za jeune. Oh, oui bien ngisa bara génération. Donc le fait qu'on fait l'homme de obota bane belé, mais il a fallu pour pas ça l'honneur na yo. Aza mukolo matadien. C'est le yo, je sais le qui c'est le yo ménopause. So tali c'est le bien tia fois meli au mona ke vie même à Kolobo à Kotambola sous-té. Au monde. Vie à Meli Bacha fois trop et aussi mbaté. Donc le fait d'abisso quoi travers Botabane belé mais mutozo défendre kaka muto moko. Vie fali popa. Talaba Montana. Nani Montana kamenga bilambe belé. Moi na poto. Moi na fait des fao. Montana qui toque quoi boy un problème. Soleil. Foutier. Le bien le soleil. Joe msusu nani. Oh nani, oh ya mwindo wana nani, abaramba. Abaramba yoko to sila. O sila tongo, donc bana poto ngana Fabrice Matadien na pesi batu tumbote. Hein, donc oh sala qui pasi alimbisanga. Mais za idéologie za copie nanga. Tango batu basili. Tango bina filana makambo na makambo, tango bikama na makambo na makambo, tango Matadien na makambo na makambo. C'est le aussi là. Hein, vous comprenez aussi là. Chikito abimisi pe nzembo ya kitoko ya toto zanika na RTGA na ebiso nzembo na za na moto makasi na minute et puis Chikito abikutu yo benga kia kabelo $100 le roi ya mbote yango silikeli. Papa ngana ko za numéro moi on a en plus moi na sala ya chomba touche nga za na Android. Ah, vous comprenez. Kabisa iPhone 13. Papa na zo expliquer yo wana petit na biso petosani na matadi. Ndako na bango minicho ngeko ya ndako na bango za prix na mabele. Eza chambre salon na campagne mais ndako na bango etengami koya Chikito aza petit na biso mais petit wana za na respecter ozomona petit na ngai petit wana na orchestre na biso ya kala na matadi petit wana azaki na ndiki la kili bwa munene petit wana bakanga ke kindoko ebi bakanga kindoko moto bando benga ke na kaba bando benga ke na tango ayaki na orchestre ne wana ki wana wana za si je me trompe pas isa ba bon na bosani date petit wana azaki libu munene petit wana bomba libu munene wana na chafu
En plus chafu wana muto asalele yango masa na asalele mélange ya chafu pe tona baya. En plus premier pantalon pe tona la terre na vie na ye ya jean. Masa na muto apesa na pesa mboteje le chumbu na matadi. Ye muto apesa pe tona shikito pe wana agili bumunene agina ndikila. Apena succès te nzembo na bimisi ona na moni nzembo moko boye. Soki likolo moi si moi matidi kwa muto ba filmer na téléphone. Parce que pe wana fo aluka batu ba soutenir ye. Afinga nde batu te fo luka batu ba soutenir mwana wana petit wana aza ayembaka moi bien mais eloko zo bomé teti à part teti petit wana même place à revendre zo nyoko la petit wana komana kimbancheke na Sainte-Thérèse parce que tandis que biso Fabrice Matade boy sinaza Saint-Ligue ma campagne biso kuda bana balba français to senga mungwa te parce que petit wana chigito za Sainte-Thérèse azo souffrir na place à revendre est-ce que biso de sauter déjà ma place à revendre mais na olukela ata moins de $100 à son bâtiment a kecha ndako na bango crepsage na matadi eza abrir mabele ndako na bango linge kweya dans so kutana mwana wana yo lakise vidéo ndako na bino petit frère linge kweya aza petit na biso to sale mabete mais faut expliquer ka oyaza. Voilà, merci Fabrice Matadien, tu as vraiment la souka. Qui retenir ni ba programme il y a LRS Matadien zané parce que boadi na studio pété zobima. Mais ça ba programme numéro ya téléphone pour toka bonana. Pété zobima Ris Matadien na yemba te mon frère. Donc bientôt boyo kaé. Pour ya zoara ba chance yo ka rolela te ne ba pesa ba président bina filé, na ba président Fabougas, na ba président donc ba chance yo ka rolela zoa ngoti. Bobenganga état que image valable de l'artiste Ris Matadien 089 86 99 573 pour la bana poto plus 243 89 86 99 573 wana bokozwangai tozana skido premier album LRS Matadien asali Alex Matadien asali eloko nyonso basala na musique pour musique ebeta na mboko soki bakota balia bato Matadien alie bato soki bakota basimba bo Matadien asimbi donc turoyo premier album a fini ko raté té na pesi mbote na Jonathan qui est l'ennemi de la pauvreté entre lui et le franc congolais pas le trait du nom mutualier à franc congolais là là té a té tikali 300 000 a pesa nga Fabrice Matadien ya fali poupa beta bango batikela au charge beta bango ya fali poupa kotika té ya fali poupa na pesi pe patron na Ris Matadien mbote batika yo boss. Merci Alex. Merci, c'était là Fabrice Matadien de la part de LRS Matadien. Bozu ba détail tout numéro contact ezana bobenga pona ko solo na Fabrice Matadien de grand merci na Lotis design derrière la caméra. Merci à maman fille maman Masolo et Papodas Milandu. Merci na Nasidou Malarin de plus 33. Merci na Batutu. Merci na Union Sacré Mobimba na kati ya Gombe. Mbija va mettre à ça on appelle les sous na Monier na kati ya Gombe awa. Bo partager vidéo, on se retrouve à la prochaine.